Oui, maître Moussa Sikoza. Nazali maître oyo na traitaka malade oyo spirituel dans la spiritualité. Spiritualité esengaka discipline na secret. Donc so oza na secret, oza na discipline, makamne otambola malamu. Maître Moussa, débité, est-ce que ndenge osala musana ndenge osalisa oza pe na relation pe na ba pasteur? Oui, naza na relation na ba pasteur ebele na yambaka pe ba pasteur ebele. Belé bayaka pe kozwa pouvoir epa na ngai ebele baza ebele. Même avant okota ai nasila pe koyamba pasteur moko asila kokende pe asila koyaki kozwa pouvoir. Même mutu asili kozwa pa ma financement pe mutu nyonso asili kozwa na problème kozwa pouvoir et domination ya mambo ebele so akontacte ngai ngai naloba omele fois nasalelaka baesprit basala bato mabe te. Donc baesprit ngai nasalela batika jamais kosenga makila. Phénomène publication wana biso toyebi kandi bino oloba ke spiritualité ezi loko oyo ezalaka ya kobombama. Donc c'est-à-dire makambo bozo sala ozo traiter na mutu muso akoyeba yango te. Parce que eloko ni ko mosala lelo to mofanda ba publier oyo na 400 temple. Donc bato ba sala mabachi ko sala mabongo eza malamu. O bato nyonso ba sala mabongo ebaki baza ba aventurier. Mutu jamais na temple akokota sala babuzoba na temple. Jamais esprit atinda mutu kete bimana mutu intel pose mutu eloko ana. Moi ça bataroye musu ça un problème musu ya bolingo na ye. Yoko osepeli na ye. So osepeli na mutu za na courage ya koyebisa mutu. Non ke na sepeli na yo. Mais ezate ko milimo ba bisinga ke problème nozo luka poto traiter yango fona bimana na yo. Mutu nyonso amoni ke aussi kozaki. Musu eza mobali azaka musu na problème basi balingaka ete azana na problème musu na libala. Ezaka ateke mutu mususu akoza na problème il faut kaka aya na temple funa salela mso prière teza mutu musu na kopesa emai oyo salela yango boye amoni pe nini lumière na vie na nga salela ba esprit batam o baza na divinité ya nzambe donc na sala basala batu mabete aussi le même mutu aza na mbasu ngai na traitaka yango na edaka batu ebele. Oui mutu nyonso tu ezala mwana mwasi ebele bazaka mso mwa ki abotaka te pendant temps ebele. Ceux qui ont contacté ngai a aussi la kobota et même si moi ça bota vite pendant temps bela bota raté ceux qui ont contacté ngai a rejoint moi na et porte-monnaie magique est vrai et solo ezalaka mutu ça o azana posa ya porte-monnaie magique soit contacté ngai oui ko sala spectacle eza mabete na sala ba spectacle oui eza mabete mais ko sala spectacle ngilu bateki eza musala osali ya mwa. Eza mutu mso ko mona vandi opelisa ba moto ba misala mininga na tutu mo pesa musala moko sala bwe musala mbandima ngane mutu na musala mutu mso ko mona amona mamba na trop batu mingi mutu amisa kusi o asili ko zapena pa mo poison so mutu za na poison nga traitaka yango. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozo ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Makamba bofra na ba Congo Dialogue donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe donc deux fois tellement beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko. C'est toujours moi le votre Starly Lima, autrement dit garçon capable, l'homme le plus difficile à gérer quand on est dans le bébé messana comme d'habitude. Maboko pembe to sara musa to beto lo batrote quand des beaux monats. Le to za su awa, to za wapi, to sa nini. Kane bobi Starly mabimaka vraiment pas en maté so Starly mabimi c'est que ça na news actualité tout ça maramo ko zo leka quelque part tout ça ana kata plateau na biso nde bozo mona to na kata plateau to ju visite ya maître moko maître spirituel maître Moussa to sola susu na maître amanyola lisusu atalisa lisusu parce que ba maramo pe bulu yeke côté belé. Donc, maman mbilinga donc toze basuite na non sa mamba solo na non sa mamba lukuta. Na ko bandate boesan ke na pesa merci na Remi Bobo ozana sima caméra na donc so mo na banda kuna bino eza
grâce na ye naza na sima caméra nazo benda ba image. Merci na Kevin Beton kande tolobaki tojali Steve Kambanga papa José Boloa tosaka musala. Merci na maman Francine Ngembe donc coordination abi Congo Dialogue toujours tozaka to bunda bunda tosaka nde musala. Merci na confiance susu ozo continuer vraiment copier ça Star Lilima autrement dit garçon capable pour tout ça comme ça là nga babino toza Maître Moussa bonjour. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, santé za malam. Mambo eke bien. Oui, maman so etambona. Balanda kiyo basengi tozonga mosu pona bato bazio lelo okoyisa boni. Bon, on a osenga merci na bato ebele balanda ki ngai pe. Merci na bato babenga ki ngai ba contacter ngai. Donc, ba continuer ka kolanda ngai Maître Moussa. Ba continuer pe kotala ka chaîne o ekozala malamu mingi. Merci Kande Maître Lobi bo continue toujours kolanda chaîne o Congo Dialogue et kozala vraiment malamu mingi. Troisième vague, l'autre on a troisième vague donc confinement et bané déjà lobby. Le lopena tozarabi lobby nesuke comme pena général pour le pena ba contrôler monsieur qui moto mutu moko voiture bino tout donc mutu za kashinete lobby. Tant que maître spirituel na bi ke bozape na port na kata mboka oyo. Ozape na loboko loba. Donc bota nanu première vague, deuxième vague, l'autre comme la troisième vague. Le temps que maître okoloba ni. Oui, malade des alliés, faut pas bébé qui malade des alliés, il faut tout l'andakaka au gouvernement lobby, il faut se protéger pour malade des alliés donc. Faut tout l'andabalo au gouvernement lobby, il faut mouignon soit là taba masque, mouignon soit na cache-nez donc pour m'embêter pour malade des alliés. Merci Mounio soza na kashine nga pe naza na nga malgré tout na kata maison na kata studio mais toza na oya biso awa. Maître Moussa tozongeli osusu émission pona batu oyo balanda kiyote o bazio kaka leo na émission. Maître Sela biso moi intro ka mukie Maître Moussa za nani Moussa na nini spécialité na nini donc toza o se basa vraiment na nini. Oui, Maître Moussa si koza nazali maître oyo na traitaka malade oyo spirituel dans la spiritualité mutu nyonso tu asili kozala malade asili kozala na ya molimo Maître Moussa zawana asila ko aider batu donc eza bon mutu nyonso tu o azana maladie ya molimo donc yo mutu zo souffrir oza maladie mo o eza pena bokeno na ba hôpital bokeno na ba docteur batali pena donc ba motangelo kaka o kende kaka contacter Maître Moussa na numéro après ça Maître Moussa son numéro. Oui, numéro nangeda plus 243 89 8672 plus 243 89 8672. Numéro Maître ngwana apesi bobenga ye. Maître le to ko lobela débité malgré tout au salaka ba travers aux spirituels mais les ana ba gêne ils en ba noko ils en ba tebele o bazo souffrir na problème ou ils faiblesse sexuelle to éviter tant que maître au traitera ngopé na spirituel to sangisa rapé na moi beaucoup copé aussi mba rapé. Oui na traitaka maladie za faiblesse sexuelle na sala ka yango ezana ba mafuta to ba parfait ba bloko nga na pesa kana o pesa mutu soki o respecter kaka hors de mambo nga na sikoloba nao ozo nini switch na favorable. Donc soki mutu aye pa na yo opesa ye ba produit le biwana pona azonga pena bopikile ba boko to amona ki mobali na été jui motin ebele soka ye pa na ngai na opesa solution. Il suffit qu'à respecter au nga na koloba na so na bi par exemple to sala msusu prière moko e sala msusu par exemple ça c'est toujours faut respecter yango par là ba te belo mo msusu to sala msusu ba ça ba rituel na ba msusu ba mettre PCT msusu sala rituel pendant msusu 7 jours mais il y a si ko sala msusu 4 jours 5 jours moi qui m'a ko marcher te donc spiritualité et singa discipline na secret donc so za na secret o za na discipline ma ramener au tambola malamu. Ceux qui ont un secret, ont une discipline, m'a ramené vraiment et kotambola malamu. Mais Maître Moussa, tu vis tes faiblesses sexuelles, biso te bi ba tu ba traiter en plus que bokoko, que mundele, mais jusqu'au même on a spirituel, tu vis tes innovations, tout est à la rango déjà. Oui, ça maladie mususu esengi munganga.
ici kozala eza pe maladie mosusu eza spirituel esenga batraite na spirituellement batraite alors soki basisi kotraite na spirituellement après sikoyo nde nakoki kotinda wana okende sikoyo na hôpital. Donc j'espère que tolanda ti biso na bino to se comprendre maître azoloba babi abandonne spirituel présent un problème mosusu yo monaka ke telema te yo trouvant ka normal nzoko bima pe na mutu mo beto mwana mwasi mo be ya makambu babenda o yango. Donc maître azana aroya ko traiter na spiritualité apa yeno siko na physique pour bika parce que batuli lo ba souffrir lelo bazum asaka musala se retrouver raté dans ba problème à finance donc ba mambe komika ebele ko ça bangoni. Oui, mutu nyonso asili kozala na problème oyo ezaki ya problème financement pe eza bato ebele mosusu omona ke asimbaka na mbongo aza na mbongo mais ase créera te. Donc mutu nyonso asili komona asili kozala ke aza na mbongo mosusu ke azwi mbongo par exemple il faut ba problème ekomelaka ye mama ekomi fai baza na esprit mo batie wana mpo asani abebisaka kaka mama na nyonso te. Donc étoile na étoile neza freiner donc esenga fa contacter ngai pona ça neza ba rituel eza ba pratique na pesa ya sa pour ça ni pe étoile neza ni engenga pour mama na efungwama. Donc eza na ba rituel wana ba terme wana na terme physique botoro benga ngo. Donc prière eza ba prière o na ko pesa ye o ya ko sala yango alors na l'aide ba sacrifice on na ko senga soka respecter ba mambo nga na lobina ko solution o mona ki osimi mbongo muso se créer mambebele be o mona ki te lelo ate ya mutana zaki na mbongo to moni asa nini atungi mambebele a créer mambebele muso mona ki za na mbongo mais mbongo na ya to ata na ni le pango za eloko to mona ga mbongo za na mbongo ke mamne za freiner za na esprit moko ba ti wana pas détruire vie na yo. Donc isinga na faut ça ba pratique ba prière ça pour na kolongola esprit pour étoile nes esi la kosa esi la ko brûler pour makamna efungama même muto asi ko za pas ma financement pe donc soit contacter ngoza mambo o ngai to kosolola ngai ba pratique nga na routine esi la kosala nde akomona lumière na vie na nde akomona lumière wana maître Moussa Kandinga zoloba yum tuzana ba problème nyonso tout ya financement sko ba tout pe msusu aza asala ka quelque part aza mayele awumeli mais azwaka promotion te amata gradité donc banda toyeba vie azalaka poste wana peza au traiter pe ba bloc wana pe yango eza na kacha mamonso na sikolo ba po eza ton moni mutu aza mayele atangi classe B mais asa msu place mo ben fonction mataka donc aza freiner donc vina eza freiner et singela sa nya contacter ngai so contacter ngai ne aussi le sande makambo o ngana kolbana sila kosala ezana ba sacrifice o akosenga o ba kosengela o ba kolbana ba espoir bana ke ebisa mutu ngani asala boye pour ma vie na esa esa libé so asali yango akomuna mon changement na vie ne mambe o changer. Donc bozoka di mettre oloba yum duzan ba problème contacter maître vraiment le lopé to éviter ba topi musu pour aza besoin ba pouvoir aza besoin ya succès. Oui, na pesa pouvoir pour ngai mona aza besoin na pouvoir ya cet esprit ya semaine. Bon ba pesa ngai pouvoir, il faut nga pena kabula yango côté ya bato. Mutu nso si ko za na problème za pouvoir et domination ya mambebele so contacter ngai ba bague ezali, ba bague magique ezali, na ba médaille magique ezali o na pesa yango na problème so za na ngo comment ça lela yango na pesa pouvoir. Mutu nso si ko za pouvoir, so na pesa ange mo so pesa esprit moko be za la campo na ko aider un problème mais so contacter ngai na ko pesa yango. Donc so ko contacter au pesa malgré tout esprit ngo bazala ba ko ya be komio esprit o nengo za boye rosa suna moi cité to éviter yo pe oza faire partie na ba to pe ça ba bloc wana. Bon ngai na ba on met faut na salela ba esprit ba sala ba mabete. Donc ba esprit nga salela ba tika jamais go senga de makila. Donc soki otosi ba norme yo nga na koloba na yo norme ba esprit ba koloba na yo nde makamne ko tamba malamu okozwa pe esprit ko za na esprit za mabete so zo respecter ba norme o esprit wana lingi bo tamba bo vivre na malamu bo za na malamu. Eza neza raté go ya za baba la raté mazara na femme de neza yango te esprit occupé jamais mamba bien matériel ki bomba ki pa mam na biso net singa za bo nga na osala makam na ngai etali mamba ba esprit te mais ngai na kotambola na discipline o na bi ke likambo na osala spiritualité lingi yango te nga na osala yango tango yo mo bi ke te likambo na ni mamo na osala eza mabe
na spiritualité elingi makambo te nde omona ki bato ebele mamunongo etambola mana awasala mabeke mambo net mutu aza mutu ya spiritualité ate maka mona sa badeba mwa buzoba na nini na babalabala te mutu ya spiritualité fo azala mutu mwa rigueur fo azala mutu mwa discipline mutu aza mutu ya spiritualité fo facile babangaka ye parce que mutu azalaka na baesprit fo babangaka ye donc so mutu ozotambola na baesprit babangaka te directement baesprit basani baesprit bakotaki bakobotola pouvoir parce que yo mo oza na respecte te na monde na bino bango tandis que po esprit barespectaka biso neti nga na komona na kozala boye alors nakoya miso nake place mo boye ekoya miso na esprit mo alekaki so amoni nga na elembo mo abanga ngai esprit abangaka mutu aza na connaissance mpo okodétruire ye donc esprit abanga mutu aza na connaissance esprit abangaka ye parce que sabi ke mutu oyo aza na connaissance akodétruire ngai donc esprit abangaka mutu aza na connaissance wana ndenge maître Moussa azoloba siko bato bazosouffrir lelo na baproblème ya bolingo jeune mo baza mosi mo anyokolaka ye jeune fille mo azana mso azaka na besoin mosusu akuta mpe na babo tonton akuta mpe na bato mo ya mystique mazwaka baopportunité wana te toyebi te wana mpe ezalaka kaka mvutima to problème ya famille to eza nini oui bamisusu ezalaka mosusu mo eza frère mosusu mpo ma famille mosusu eza mosusu aza na nini étoile na ye ezobrille te étoile ni bakangi étoile na ye donc esengi étoile na ye esala nini esila kobrille so étoile ya moto ezopela nde moto asila kosala nini omonake moto azomona na bato bazosepela na ye na mokili donc moto oyo nyonso amoniki asili kozalaki ye mosu eza mobali azalaka mosu na problème basi balingaka ye te azala na problème mosu na libala babandaki na bolingo ezalaki na bazalaki na bango bien mais comme na ntango mwa boye matata ekomi mambo ekomi ebele donc wana seyebaki seke ekomi problème mo eza so physique te ekomi problème molimo esenga bazwa traitement na ndenge ya molimo donc eza na makambo oyo ngai nakoba basala oyo nakoyesa moto osala ye mosusu likambo intel mosusu nakoya mosusu napesi yo mai mo intel zo yango sukola yango osalela yango boye nde okomona lumière na vie na yo lelo mpe tomoni maître apresente biso baproduit oyo okoki koexplike batelespectateur oyo bazolanda biso baproduit oyo eza vraiment nini tomoni kaka maître atie biso baproduit liboso na kati ya plateau na biso baproduit oyo eza mpena sur base na nini oui neti mai oyo nakoki kosimba yango neti oyo ozomona oyo esili kozala mai nalobi yango ke naza na pouvoir ya 7 esprit ya semaine donc 7 jean ya semaine bango basili kopesa ngai pouvoir soki lelo naza maître Moussa eza grâce na bango alors na nguya bango basili kopesa ngai basili kotya énergie na bango na mai oyo donc po esila koyede bato oyo nyonso basili kozala na problème eza kaka te ke mutu mosusu akozala na problème il faut kaka aya na temple fo nasalela mosusu apriere te eza mutu mosusu nakopesa ye mai oyo salela yango boye amoni mpe nini lumière na vie na ye mai oyo ozomona ezosala mambo ebele même mambo bolingo mambo ebele mambo freinage mambo ebele mai oyo esila kosala yango donc eza mai moyo eza efficace makasi po eza na énergie eza na pouvoir baesprit eza batie yango na kati ya mai oyo oui donc nyonso bamai nyonso ozomona oyo eza kaka eloko moko donc nyonso eza mai ya pouvoir motu nyonso asili kozala na problème nakoki kopesa ye mpe mai oyo ekoki koyede mpe na baproblème oyo asili kozala même oza na problème mosusu osalaka comex mc marchaka te nakopesa mosusu mai oyo ozobwaka ngo mosusu liboso na ndroit mpesi osila koteka okomona clientèle ekofungama mambo nde ekofungama ebele tomoni présente biso ka mai moko me tomona eza misato oyo eza rouge nakosimba eza mabe te oyo tomona eza rouge makasi lokola makila siko oyo nyonso te ezaka na service moko oui nyonso ozomona eza na service moko donc eza nde par l'aide ya pouvoir oyo baesprit oyo nasili kobobo basili kopesa ngai pouvoir nde bango nde basili kopesa ngai mai oyo nde nasila koede nango bato osili komona oyo esili kozala huile d'olive donc mutu akozala miso asili kozala na problème douleur moko boye miso akende bahôpital bakende bahôpital akota baéchographie mambo ebele mambe marchaka te bakisi mambo ebele mais douleur wana esilaka te eza so napesi ye huile d'olive so nasili kokosanta ngo mais ezala partout so napesi yango so apakoli yango miso napesi osala yango so pendant miso 21 jours aza miso 7 jours omonaki badouleur wana ekosila même moto aza na mbasu ngai natretaka yango nayedaka bato ebele maladi oyo esili kozala molimo ngai nasalaka yango donc mbasu ezalaka mpe molimo ezalaka mpo tomona mingi ndeko moko mpe abengai ngai aza na ngola papa na bango azalaki na poste na baniveau bangola wana sibitima babi te mbasu me mbasu wana batamboli balelele bango bambongo awa toyebi te soki mpe babengi bacontacte mpe otraite no yango normal
Oui. Ça est sur 10 ans. Soki babengi ngai. So ba contacter ngai. Ba suite. Mais à part condition zaka nini. Batosa o ngai na koloba bango basala. Donc so na yebisi bango ki esenga to so melo ko intel pour na nini pour na mbaso na esila. Il faut so respecter on. So respecter makambo nga na lobi na honte. So na biso ko so même susu. Par exemple, même sous 7 parfum. Même sous 7 bouteilles de colonne. Yo mon même sous na 4 mois te ko bikati. Mais so ko sombi ba parfum na si koloba na yo sombi yango ko kisi yango. Donc automatiquement ça ni aussi le résultat na yo favorable. Numéro na plus 243 89 8670 plus 243 89 8670. Merci wana tuzaka toujours continuer malgré tout comme na biso ko chiter na mettre lelo yo bande kopé belé bazo souffrir na problème à stérilité. Tebité, ça peut parmi makambo pe yo salisaka. Bon, la spiritualité, c'est ça possible. Donc impossible la spiritualité ça là. Tu les arara et ça ara que mambeta mboate za ara l'aide que ya ba sacrifice ba sengaka biso so muta kokisi yango te nde muta wa solution te so kokisi ba sacrifice ba senga yo. So respecter ba norme ya mystère ndenge sengeli ozala guérir ozala sauver. Dès comment azana zo souffrir na problème à stérilité ko yebise nini? Oui, mutu nyonso tu ezala mwana mwasi ebele bazaka mso mwa ki abotaka te pendant temps ebele. Mso azwaka zemi so ako ki botaka zemi sa mwana se afinaka na okufa donc. Soki a contacter ngai na opesa arrozo na ko aider ye ko pesa mwana te mais na ko aider ça nini par l'aide ya pouvoir na za nango na ko aider a aussi la ko bota même so mwa so bota vite pendant temps ebele bota te soki a contacter ngai arrozo mwana na ko aider so eza balie moko ezana eza te ndeni ni ngai na okata yango soki eza na balie moko eza te ndenge nini maître Moussa Zana alubi azokata donc vous comprendre que maître Moussa azo traiter makambo eza spirituel azo traiter pe na makambo eza physique donc bino boza ba problème yo mutu za na ba problème nyonso tout o boza nango o etali physique o etali spirituel. Maître Azawana apesa ki numéro a continuer pe toujours ko pesa numéro na ye eza pe na bato pe ba fandi ba créer ba compte moko nga nazaka na Benin nga nazaka na nini donc bozo fanda ite so okuta pe na bakambo ngo mutu moko ayaki a contactaki bato wana so kuta nango. Oui, nakutani pe na mwa bakandi neti mutu mona stile ko sola na asiko za na Canada akutani pe na respi nga ki asile ko travailler na mwa bate belé asile ko za résultat te belé pe basile ko scroquer ma bebele belé donc asile pe ko za résultat déjà mabe makasi mutu nyonso to soko za maître mutu aza na pouvoir jamais ko wana sala ko wana ko bebisa oleka mso na Facebook ko makanga yemso tandis que mso na Kinshasa mayo ko magete naza na Benin naza parce eza mabe bongo eza mabe ezo bebisa ligne spiritualité eza mabe bato ba sala bloka bomba tika ko sala ngoza eza bien te mutu asila ko sala mamba malamu mutu asiko za na pouvoir ato batem na sali banga mutu ato beleni batato sali ba mission te mutu asiko za na pouvoir mutu za na lumière bat baroluka kaka bazo solution donc totika bat batika ba mambo sala kaya ko publier ma Facebook eza malamu te eza pe malamu te nazo conseiller bat ebele bande ko bele batika ko sala mambo ba sala eza malamu te. Oui, épinglé point moko boui donc le phénomène publication phénomène mutakalisé toujours comprendre te ba mettre ba commission mutu mo e boyoka ki mbongo mo ba pesu yango te o te ba milimo ba 5 photo sa science mo mutakala mutaba tupe na ndenge ebeli kobanga msusu ke akutana na besprit te andima sala séance wana pendant qu'il y a sala séance wana yo ozwa ubandi ko filmer ye après ce qui boyokani bien te o publier phénomène publication wana biso to yebi quand bino mo loba ke spiritualité ezi loko yo ezalaka ya kobombama donc c'est-à-dire makambo bozo sala ozo traiter na mutu muso akoyeba yango te parce que eloko ni ko mosala lelo to mofanda ba publier oyo na 400 temple bon na yebite na nzimite
neti na kati ya temple moto akosala jamais rapport sexuel eza pratiquement impossible neti ngai eza impossible nakota na moto nakati ya temple nasala eloko bongo automatiquement ngai mo maître na ozala na frappé donc bato baosala mabwachi kosala mabongo eza malamu o bato nyonso baosala mabongo eyebaki baza baaventurier mutu jamais na temple akokota asala babuzoba na temple mpo na spiritualité neti ngai baesprit ngai oyo ngai oyo nasalelaka donc makambo bongo mpa na ngai ezalaka te yango naloba bato ebele batika kosala baerreur avant osalela mutu mosala alors faut osalela mutu voyance te voyance na osalela miso esengi faut oluka misusu autant oluka misusu babiloko boye alors ntango voyance ebima te moi voyance nasalaki tala misu na vi na bino kota mama na bino misu na mboka bakanga vi na tala vino eza boye oyebisi mutu sambo bandi na mosala te avant otia ya contact na baêtre donc ntango osali voyance soki mutu ayebi soki maître na kei kosala nini naki oluka so na zwi na sai na koya bato ebele omona mutu aye asali mutu voyance akoti mutu mama atampa akuti ye misu asese banosali babarige mamo ntango ayesa mutu osala boye sabe mutu aza na bacapacité ya osala nini ya kopesa babiloko wana te mbamoma komosala baventure te so osali bongo te pesa boye jamais esprit atindaka mutu ke te bima na mutu intel mpo azwa mutu azwa eloko wana neti ngai nayebi te na baesprit ngai na utilisaka donc jamais bakotinda ngai te musa sala ke yebisa mutu wana bima na esala couche na esala boye eza pratiquement impossible ngai epa nanga makambo wana ezalaka te bandeko baosala makambo wana batika yango eza soni makasi ezofingisa bamaître ezofingisa biso bamaître donc batika bambo basala eza malamu tosala nde mosala tosala devoir na biso devoir oyo toye kosala na mokili alors ke tokota na makambo busoba donc biso tokosala makambo wana te batika. Merci maître Lobi ye akoki kosala makambo wana te botika vraiment botika esala soni ezosala soni ezosala vraiment soni kofanda boye maître intel a publié inteli ata bino moko bozomona teke na yo moko ozopublie mais bato bakokima yo mwana mwasi bato akoya mosusu aza na problème mosusu ya bolingo na ye yo osepeli na ye so osepeli na mutu zana courage ya koyebisa mutu noke na sepeli na yo mais eza te ke oyo milimo bayebisi ngai ke problème nozoluka mpo totraite yango fo nabima nano na yo maître Moussa toyebi te est-ce que ndenge osala mosala na ndenge osalisa oza mpe na relation mpe na bapaster oui naza na relation na bapaster ebele nayambaka mpe bapaster ebele bayaka mpe kozwa pouvoir epa na ngai ebele baza ebele nakotanga kombo te po jamais nakotanga kombo ya mutu donc tant mutu lobaka spiritualité eza eloko moko ya secret eza eloko moko ya discipline nakotanga kombo ya pasteur te mais bapaster ebele bayaka mpe kocontacte biso bazwaka bapouvoir topesa bango bapouvoir bapaster ebele bayaka même avant okota nasila mpe koyamba paster moko asila kokende mpe asila koyaki kozwa pouvoir asila mpe kokende nayamba bapaster ebele mpe donc pasteur pe na tika église na ye aye pa maître Moussa apesi pouvoir alia comme ce que ça na au nom de maître bon nayamba bapasteur bazwa topesa bango bapouvoir bapasteur bayaka ebele bon mutu akonzi mutu jamais akoleka omonaka aleki ta nzima te omoni ngai nakendaka kota mutu intel te olekaka oboya me ye mo conscience nayebi ke te nde na aza boye solo misu makambo na ngai etambo eza boye misu mpona nini ye mpona mutu intel donc nakodévoile bakumba bato te donc eza respecté donc na ordre ya spiritualité nakotanga bakumba bato oyo te mais bapaster ebele toyambaka bapaster ebele na temple mais bango siko baboyaka bino makasi oui ezalaka nango kaka bongo mais bango moko nde baza wana bango baza bayebi conscience nango yebi kende boye tokendaka koluka bamaître spirituel mpona baproblème mpona bapesa so bapouvoir be mouchoir belo balukaka biso merci wana boyoki maître ninga oloba dobo bino okota pena na polémique esalaka bien esalaka vraiment bien so tofandi tosala eloko boye po nasepela na maître mpo azalaka posé calme ntango oloba osenti mpenake moto oloba yasalaka blablabla non maître tokomi na biso lelo na suka phénomène porte-monnaie magique toyebaka mpe te ezalaka ya solo to ezalaka ya kuta éclairci biso na mwa moke kote wana na porte-monnaie magique eza vrai eza ya solo ezalaka mokolo na miso elandi nakoya mpe nakolobela si ya porte-monnaie magique leyo naza basé mpo na kolobela makambo wana te mais eza bato nyonso bake porte-monnaie magique eza vrai eza ya solo ezalaka même oyo tozomona baporte-monnaie batie bazege banini toyebi te
wana ezalaka ndenge wana to mutu na mutu aza na forme na mutu aza na forme ndenge nini asalela makambo na ye ngai epa na ngai portemone magique ezalaka mutu oyo aza na posa ya portemone magique so acontacte ngai eza na baprincipe oyo naloba na ye osala boyebe mpo napesa wa portemone magique ezali wi eza possible ezali portemone magique ezali wi. Merci maître alobi eza possible tokomi na biso na suka so ya obakisi eza to ya koloba eza koloba nini. Bon ya koloba mingi eza pena te me nalobi kaka ke bato ebele mutu nyonso tu oyo miso akosila kocontacte ngai mutu na spiritualité fo ozala na patience alors fo ozala mpe na confiance ya mutu so osala na mutu mosala fo ozala na confiance na ye fo ozala na secret par exemple yo par exemple okoya miso mosala epa na ngai alors tant tokosala mosala epa na yo mosala epa na ngai alors fo ozala na secret mpo nayebi fo ozala na secret ntango osala mosala so oza na problème moko boye il faut tosololango entre ngai na yo jamais kopartage kota mutu mosusu. Par exemple, si on a un problème sur ça, maître, na personne voyage, na maman voyage na miga ici mbate, ça va. Moi ni maman voyage ici mbate, tala msusu, mutente msusu koko na bebe mutu mo bem da fena na voyage na. Ne ça be so epa na nga tout na sani, to sala boye maman ça eta mama lam. Alors tanga na msuko ça ni msuko ko beti la mutu lisoti, yo bimi directement bimi libando bando panja sango. Nga na voyage. Tango mutu wana o afrena ka tanga oyoka ngo akino sala ni. Ok, sous commentaire que bakaso ba nini ba sacrifice parce que ne ba pouvoir pas ça ni a bloquer sous moi qui m'a même marché te donc une spiritualité m'a esinga fo dans la secret so dans la secret m'a amené te mamalam muto o ya pousse na mena spiritualité so dans la secret muto ana a umena raté m'a amené marché rose likambusiko et comme même so après même batin belé m'a amené baby donc na spiritualité fo dans la secret fo dans la discipline homme spirituel fo dans la rigueur donc muto dans pouvoir fo dans la rigueur so dans la rigueur ozala normalement mais so etambo mala même besi ba opambola mambe belé efungama donc so za muta buzoba o sukaka na buzoba donc o nazaki na ngo loba yango wana. Merci ozaki na ngo ya koloba yango wana tokomi na biso na suka toyebi te ekoma lokola kuti so okutana maître spirituel il faut ka sala mo spectacle il faut sala kaka mweloko moko toyebi te yo pe oza déjà bato wana to yo oza ba façon na yo salaka. Oui, kosala spectacle eza mabete na sala ba spectacle oui eza mabete mais kosala spectacle ngi lobate ki eza musala osali yango eza mutu mso ko mona vandi opelisa ba moto ba misala mininga na tutu mo pesa ye musala moko sala boye akoki osala yango ti mona mete mo avandi oui omona mso avandi osala bo mais tant omona sali yango mutu akoyeya pembeni na ye ça va mso maître na pour ça mso intelligent na besoin mso na montagne so besoin likamonte mais mo tant osala yango mambo bana ko sala yango apeso switch wana te ba aventure ba komo ebele ba nini donc musala mbandima ne mutu na musala donc musala mde lobaka de to sa ande musala to tika osala mabele ato sali lelo sa te osali ba spectacle mais oui eza bien eza spectacle osala eza pouvoir bien sûr mais ngai nalinga pesa mamu wana mingi wana te ngai na lobelaka makambo oyo ngai na salaka pe mamu o ngao na moni eza très important lobela na lobeli na ko leka te na lobisa milinga na seba nini mutu musoko mona mona mama na trop eza muso mona vandi ya misi milinga seba opesi musa mo sala na miso akoki no sala ngote neto sala ba eba misa muso to sala ka eza degré par degré rose na problème même si vous avez un problème des moments où plus puissant Toro na rose exemple aura esprit aura nani démon aura Belzéboul aza prince ba démon aza puissant alors yo soko sala musala mso mutaza mvute mso Belzéboul cha sala nini mutaza Belzéboul cha kanga vine yo siko maintenant sala musala so za limité et c'est elo nini yo sala non sala voyance na ba provenance blocage ya mutu wana provenance esprit wana ate pe esprit wana provenance na e Belzéboul na e ba Belzéboul aza parmi ba département ba to ba esprit atambo ba Belzéboul ba bile batambo na Lucifer na bien elo nini non sala na robenga ba entité o baza supérieur ko leka Belzéboul ne ba osaba okene ko arracher
emso étoile no esile ko kamba ke boko botola ya on basi ko zong sele ba zong iselo yango donc mutu nyo to musala so ezaka degré par degré to tika so mo ke musala no sala yango te sa mutu ke musala nga na sala yango tani so no ko sa mutu mo le mbambongo tanga esala bongo esala bien te zo fingisa ba maître ezo boma spiritualité makasi donc to tika ko sa ba biloko to sa mutu basala nde ba misala neti nga na za bo même batu mingi mutu emisa ko o asi ko zape na pa poison somme dans un poison nga traitaka yango na kopesa même susu eloko mo meli yango même susu meli yango oko détecter poison même susu à 5 mètres bien à 3 mètres donc mutu asi ko zape o asi ko na poison nga maître Moussa na traitaka yango pe. Merci maître Moussa Lobi mutu asi ko na poison yi a traitango maître Bandiano numéro. Oui, numéro na ngeza plus 243 89 8670 bis 243 89 8670 donc numéro na ngai yango mutu so asili ko na problème so contacter ngai to ko solo na ko aider na problème asili ko na nango. Merci wanezaki numéro maître ande to komina suka. Merci na Rémi Bobo na libando azaki na sima caméra. Kevin Beton kande to lobaki Steve Kambanga papa Jésus maman Francine Ngembe to saka musala to beto lobate même musala ile kama lobane belé pour bépé stalilima alinga vraiment plus ko lobate alinga rande makambo salama ngana bino to kutani basima yope mutu ozu biso na suka o pozu numéro ya maître te bengaka numéro ezana o ba komi stalilima to kopesa yo numéro ya maître donc maître azana za rapina 24h sur 24h ngana bino to kutani basima botika mala bye. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que madame Francine Ngembe ça pour ça kano yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe donc deux fois te mamba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko.